Bonsoir, bonsoir, Banazambé. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, les enfants de Dieu. Bonjour, Banazambé. Bonjour, peuple de Dieu. Poko malam na mabota na bino. Poko malam na place notre besoin bokozo okaza kolanda ngai mama Elijah. Na pesi bino mbote mingi na kombo na Nzambe abule na kombo na Yesu Kristo Masiya Nzambe na bomoi. Soki ezali mbano liboso leka na kosabone awa nazali mosala na tata Nzambe nazali mwana mosala na tata Nzambe na kombo ya mama Elijah Nathalie ngai boye nasalaka Nzambe na nzela na YouTube. Soki ezali mbala liboso koleka na te stopper fina kaka bouton wana oya kosabone osabone awa na ko partager bolamu na tata Nzambe awa na ko kosala mosala na tata Nzambe na nzela na YouTube. Boye malamu na kati ya ensemble ya bana Nzambe au place tozwaka ba message utaka direct me pa yemo kotata mokeli apesaka ngai mutu pamba ponanga kotianga na bilanga na ye po tena sale ngai boye na salaka Nzambe na nzela na YouTube tikete Nzambe mokeli na likolo na se Nzambe na mavula no sabate la bino abomba bino sito bonde la Nzambe tata Nzambe po te toke na message na biso alelo Nzambe mokeli na likolo na se Nzambe na l'univers Nzambe tout puissant de créateur Nzambe oyo kela biso na bolingo na image na yo na telemiso liboso ya peuple no père éternel na telemiso liboso na bana pona ko partager bolamu opesa kingai Nzambe tikete olo bangana lobate Saint Esprit la tangai zwa contrôle ya makanisi na ngai ya nzoto na ngai molimo pe ya esprit na ngai Nzamba bule batela mutu moko na moko kolanda message otikete Nzambe molio mo santo eba ko faire comprendre mwana moko na moko message o partage opesa kinga pote na partager na kati na bilanga na pote na partager na basali na pote na partager na peuple na Nzamba bule pote na partager na bana na yo. Merci Seigneur notre Dieu na lobi bona sengi na kombo na tata pe na mwana pe molio mo santo. Amen, amen, amen. Bonjour, bonsoir, place nous tout besoin. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, les enfants de Dieu. Pourquoi malam tongo malam? Ça dépend place nous besoin. Beaucoup ba kolanda mama Elijah Nathalie. Ba o ba ba kinga na kombo mujinga avancer. Nzamba chanja kombo na ngai. Naza mwana musana tata Nzambe. Na sala Nzambe na YouTube. Soko benga na kombo mama Elijah Nathalie na kosepela makasi. Nzamba benga na kombo ya Elijah Nathalie. Elakisi Eli Nathalie. O ezali makambo na molimo na partageaka makambo na molimo o ezali réalité molimo elataka nzoto na monde physique na partageaka ba révélation ya Nzambe bandaka na molimo elataka nzoto na monde physique ngai awa nalobelaka makambo na molimo pe nalobela makambo o ezali koleka na molimo ezali ko affecter nzoto na biso physiquement yango nga mosala nga nasalaka pe ko partager ba témoignage pe ko partager ba miracle Nzambe ko partager nyonso to Nzambe azali na ndenge azali kosala mutu moko na moko na se na moi o ezali ki mo introduction moke pona bato o baye kotala video mbala liboso pona bato bakoyambanga mbala liboso na kati na ba telefone na bino na kati na ba télé na bino na kati na ba laptop na bino na eloko nyoto device nyoso toza nango place okazo kolanda ngai na pesi subino boye malamu bozala connecté na kati na chaîne oyo connecté la kesini o s'abonner pamba te orataka message moko te Nzamba opesa ngai sekete Nzambe azalo kuma sangeli na ko partager na bino sur lelo o tozali le 24 oui natala nam lelo tozali oui lelo tozali le 24 août 2024 na ko partager bolamu oyo message oyo ezali pona basali na Nzambe nyonso to message oyo ezali pona moto abengami ancien message oyo ezali pona moto abengami pasteur message oyo ezali pona moto oyo abengami apôtre message oyo ezali pona moto abengami mosakoli bien sentinelle message oyo nazwaki yango Nzambe apesi nga yango ezalaki le 21 août 2024 le 21 août 2024 na 4 na butu na la komaki yango na tongole na lamuki na moni Nzambe abimisi ngai nazali mosakoli Nzambe abimisaka nga na molimo amemaka nga n'importe place alinkomema nga po ta révéler nga makambo Nzambe amemaka nga na kati na ba famille na bato Nzambe amemaka nga na kati na ba famille na nga moko na kati na ba camarades na kati na ba pays na ndako ba président donc Nzambe abimisaka nga na esprit komema nga partout na mokili oyo alinkomema nga Nzambe abimisaka ngai nalobaka soko tala ba video na kala nalobaka makamba Nzambe elekiki bondoki na bondoki boka mwate mama Elijah na papa pombaka te me Nzambe abimisaka nga na molimo amemaka nga ba place wa linko memanga pona ko révéler nga makambo yango na ko partager na bino na oesika le bezalaki le 21 août 2024 Nzambe abimisi nga na molimo
kobimisa nzambe message o bana nzambe nyoto bosabona soko yebi musali na nzambe moko songolo na sengi na bino pardon bosala musala ka ya partager lelo aliko kendo ko partager aliko travailler longo na ngai mwana nzambe nyoso to asabona na kati na chaîne mama Elaja zwa message o komisangwe pa pasteur moko komisangwe pa ancien moko ya église komisangwe pa apôtre moko komisa yango epai ya ba sentinelle komisangwe pa ya basakoli ba sentinelle bazali banani baza basakoli ngana zali moko ya ba sentinelle donc nzambe abimisi tozonga na kati na message na biso lelo nzambe abimisinga na molimo komema nzambe abimisinga na molimo na moni na koti na kati toza na kati ya ensemble moko boy bato banda kokota lolenge na ndenge na ndenge bato bazali kokota za na kati ya ensemble ya prière za ki ensemble ya bana nzambe place bana nzambe badoraka nzambe Saint Esprit asunga moko na moko pona koyeba ko comprendre message oyo nzambe abimisinga na molimo ameminga na kati ya place ya ensemble moko songolo na yebi kombo ensemble na teme na mona ki pasteur moko na kanisa pasteur yango azaka na Londres azali mosali na nzambe moko azalaka na Londres na yebi kombo na ye na bosani kombo na ye na tikala komona ye na boite me na kati na molimo na fungola parenthèse nzambe akutanisaka biso na basali na nzambe na ye oyo atia na se na moi nzambe abimisinga na kati na molimo ameminga na kati ensemble moko biso tovanda na kati ensemble bato bakoti eloko ekangamaki na ngai mingi bato nyonso bakenda kokota nde biso moko toyebi na bamboka touta kuna ndenge ba église na biso lokale ezalaka oyo tobenga ba ensemble de Dieu oyo tobenga ba ensemble ya chrétien nazoloba église te wana ezalaki ensemble de Dieu bana place bana nzambe nyonso tu place baka kokutana bato bakoti sikoyo na suka nango ezalaki na portail biso ba portail lopango ndenge ezalaka portail moko monene ezalaki mais eloko oyo ekanginga makasi ngai oyo nakoma mama Elaja tozalaki na ba prophète mususu misato ya bana basi ba prophète wana misato nga nabengaka prophète nazali prophète parce que mokolo nzambe molimo santo abenganga prophétesse te abengaki nga kombo ya prophète yango nanga moko na mibengaka pe prophète abengaki nga un prophète prédictible un prophète prédictible wana ndenge mulio mosanto abenga kombo na ngai tozalaki na ba prophète mususu ba prophète ngo bazalaki pe bana basi lokola kaka ngai prophète moko azalaki ya Jamaïcain prophète mususu azalaki pe kaka mutu mwindo Jamaïcain wana azalaki mutu mwindo lokola ngai mwana mwasi mususu pe azalaki prophète wana azaki pe mutu mwindo mais nayebi nationalité na ete mais o nazolo banasina mone pe mbala moko na YouTube azaka ba prepe elongi lokola ngai mais azali Jamaïcain siko bato bakoti na assemblée de Dieu bato bakoti na assemblée de bazaki bato ebelinde bakiti ezalaka biso nyo tuyebi kuna na mboka ndenge makambo esalemaka na kati ba assemblée de Dieu nazolo ba église te église ezali yo église ezali yo mtozo talanga église ezali ngai nazolo ba église physique te wana ezalaki lopango moko monene bato bakotaka kuna bato bavandaka bakenda kokota kuna pote ba adorer nzambe bakomisa nzambe sikoyo ngai na ba prophète wana bato bakoti me biso tovandaki oyo ezali na tsaneti mire oyo ezali mère oyo ezali neti eza portail biso neti ba portail ndenge ezalaka kuna na Afrique biso siko biso misato ba prophète wana misato tovandaki na porte boyoka siko place révélation bandi tovandaki awa na porte tovandaki kuna na liboso place bateyaka te tovandaki kuna na liboso place bazalaki te biso ba prophète misato tovandaki na porte bato bakoti biso tovandi kaka na portail siko lopango esalemi lopango ekangami biso ba prophète misato wana ya bana basi tovandaki na kati na liboso na portail le tovanda kati na liboso na portail wana mbala moko tomona molimo parce que nayebisaki bino nazofungola parenthèse nayebisaki bino nzambe afungolanga misu nasina pisalaki bino video moko nasaki bino na monde spirituel eza monene makasi koleka o biso te imaginaka monde ba milimo eza ndenge na ndenge siko nasina sala bino video moko na lakisaki bino ba sorte ba esprit mususu oyo akotake biso ezali ba milimo o ezali na corps ya transparent ba milimo o ezali na corps lokwa corps ya milangi opomona ngo eza difficile ba milimo mususu balata o ezali nazolobe na bino molimo moko o ezali na corps ya mai ezali na corps ya transparent ezali na corps net ya mesa ya vitre mais ya tala te mesa ya vitre ba milimo o ezali na na pesina lakisa monene ba milimo o ezali na ba corps transparent nazoka mulangi nanga o ba milimo o ezali na ba corps transparent neti boy eza difficile pona komona soki esprit eza na corps transparent o eza difficile pona komona yango siko nazonga siko na kati na message na biso place révélation bandi
ngai na ba prophète misato anto vandi bato kuna na liboso bazali kubonga mapote mote akende kote l'air to vandi to moni mbala moko mulimo wana ekoti siko l'air mulimo ya corps transparent wana ekoti na kata assemblée de Dieu bato bamona kite bato bamona ki mulimo wana zaleka kangai prophète mama Elijah na prophète wana mususu wana mais mususu wana suka bandai ko banga parce que esprit yango yaki na force makasi ngana yebisi moko na biso azalai ko banga moko wana mususu akangaki maboko mususu wana suka bandi ko banga bino ko banga eloko te ata mulimo eza makasi biso tozana ngoya ko benga nango na bandi ko prier na bandi ko prier na bandi ko prier na bandi ko prier si mulimo wana esali nini ebimi eke mbala moko ngai mama Elijah na telemi na tiki baninga na ngai ba collègue na ngai na mulimo wana ba prophète na mibale kaka kuna na portail liboso a portail place bitu zalaki na kei na tamboli na ke na liboso koke na ke na liboso na ko pesa message epa ya pasteur na ko pesa message epa ya ba apôtre na kenda ko pesa message wana epa ya ba ancien bazalaki na kat na église o ezali message boyo kango za message révélation pardon na bino ba na Nzambe boko misa message o epa ba pasteur nyonso tu epa ya ba na Nzambe nyonso te pa basali na Nzambe nyonso tu po te ba bana kosalela yango lea na ke kuna na liboso na bandi ko ebisa pasteur ndenge ezali awa mulimo moko ekotaki kuna mais bino bokoki komona ngote pasteur bandi ko tia neti tembe mbala moko na zwi misu nanga oya misu oyo na tie penda face à face na misu ya pasteur na bandi ko tala penda pasteur na kati na bambuma na misu ko tala ngana bazini ko tala pasteur na kati na bambuma na misu na bandi ko loba na pasteur boye yo omona ka makambo oyo biso ba prophète omona kate bino bomona kate oyo ezali na sima ba mir mais misu na biso mona kati ko leka sima ba mir misu na biso mona kati na kati ya mitema na bato misu na biso wana nga nazali ko pesa message nazo pesa bino nazali ko loba na pasteur siko l'air nga nazali ko tala misu tout droit misu nga na kati na misu na pasteur mba moko na ko toucher misu ya âme ya pasteur l'air na bandi ko l'air na toucher misu ya âme pasteur siko pasteur abandi ko yoka ngai pe pasteur atiki ko ganga pasteur atiki ko loba abandi ko yoka nga na pesa message na silisi mbala moko na bandi ko tourner mais siko l'air na tourner na kena kene rejoindre baninga na ngawana kuna mbala moko wana siko mulimo bandi ko pesa nga explication ndenge église ezalaka ndenge corps de Christ ezali ndenge bato basambelaka ndenge tukenda ko sambela na ba place na kati na ba assemblée de Dieu mutu na mutaza na place na ya vandaka place oyo cher ezalaka place oyo mote azalaka mutu moko te na kati na lingomba moko akoyi kokendo tia kiti kuna place cher ezalaka ndenge lelo o na kati na ba église bino bozo talanga boyebi nde ba église ezalaka mutu moko te mutu songolo pasteur moko te apôtre moko te babenga bango banani apôtre moko te ancien moko te pasteur moko te bien musakoli moko te bakoki kozo bakiti bavanda kuna bazali ko pesa nga explication place nini bato bavandaka na kati na église biso nyonso tu bana na Nzambe mutu mutaza na place na bavandaka no mutu o azali na droit ya kati ko kende ko telema kuna na liboso ya chere ezali kaka mutu moko na ba corps de Christ nyonso na kati na église na bino songo place bozali bino basali na Nzambe lokola ngai bovandaka kuna na likolo na cherté mutu moko taza na droit kovanda na likolo na cher mutu akoleka na cher kuna kaka mutu o azana liloba soki apôtre azana liloba bapo ki côté abana apôtre akoloka akoleka na kuna liboso ateli lo après sakiti place wana o batia cher mutu moko te o soki n'importe neti bino lelo o na kati na ba église na bino botiatia bakiti bovanda kuna na liboso e fonctionnera bongo te oyo message molimo epesi na ngai biso basakoli yo ozali musakoli avandaka na porte parce que biso tovanda na porte tozali kokengela nini oyo wana bazolakisanga na kati na molimo nini oyo musala musakoli place nini musakoli avandaka place nini oyo ebengami ke prophète avandaka na liboso te prophète avandaka na kati na liboso ya portail prophète azali sentinelle pour mbate l'air to monaki mulimo na ye ngana kenda na telemaki na tiki baninga nanga susu kaka bavandi na portail na kenda ko pesa sango epai ya ba pasteur epai ya ba apôtre epai ya ba ancien que non mulimo moko koti kuna musala na biso ba prophète ezali to vanda kana ba porte soki bino botiaka o bobenga lelo ba protocole bolongola ba protocole bino botiaka na ba porte parce que miso ba protocole mona ka te po avertir bino nini koti na kata porte moto ba mona ka babenga mi asolo kovana ba portière ezali basakoli bozwa basakoli botina ba porte ancien moko tatia kiti na liboso place mine botiaka pasteur moko tatia kiti na liboso place mine botiaka
apôtre moko atia kiti na liboso te place bino botiaka bakiti po te bovanda wana boteya moto akoki kotelema moto moko te akoki kotia kiti likolo na chere chere ezali place moko très sacré moto moko akoki kovanda liboso na chere te wana makambo molimo erevelenga napesa na bino basali na nzambe bana nzambe bokomisa message oyo apôtre nyonso tu pasteur nyonso tu ancien nyonso tu bino nyonso boza na droit kovanda na bakiti ndenge bato nyonso bavanda na kati na baeglise moto akotelema akoza na nginisa komata na chere ezali kaka mutu moko oyo azali kokende koteya yenda komata na chere soki asilisi koteya bakokita kuna na chere avandi bato oyo mpe bayembaka mutu moko takoki koyemba botelemi likolo na chere ça fonctionne pas comme ça na monde des esprits pourquoi nazali kopesa bino message oyo bokomisa yango ndenge molimo efere comprendre ngai ndenge molimo elimboleli nga elakisi bino baprofete oyo bovandaka kuna na liboso profete avandaka na liboso te profete avandaka na nsima église na portail o bato bazali kotana liboso l'air bate bali kota bino ba prophète bien ngai prophète tovandaka na sima tozali kokengela parce que l'air bato bazali kokota misu na biso ali komona parce que l'air bato bakota na kati na église l'air bato bali kokota na assemblée de Dieu ba milimo ndenge na ndenge kotaka pote ya kotake bana nzambe mulimo na lele ekota kuna pa kotia trouble na kati na église bino boko kanisa ke non mulimo na nzambe kiti na kati na église en réalité eza mulimo na nzambe te ezali un démon milimo oya ko kobunisa batu na kati na église bien milimo mabepe oya ko accompagner batu na bango na kati na église biso basakoli nzambe neti ngai na mama Elijah soki mutaza na négative ba puissance négative na nzoto soki ko leki avant ko to leka na vers ngai mulimo na ngai déjà komona mulimo na ngai déjà ko détecter soki mutazana misala mabe soko leki pembe nanga mama Elijah kaka boy nzoto nanga mulimo donc mulimo nanga ekwa verite nzoto nanga physique na koyeba ki déjà mutu azali mutu mabe mutu azana misala mabe mutu azali na ba puissance négative ndenge nzambe asala ngai ndenge nzambe atia makabwa na kati na ngai wana ezali biso ba prophète yango fo prophète nyoso to il faut ko vandaka na portail pona ko kengela bampate prophète avandaka na liboso kuna te prophète avandaka te prophète azali mutu atelemaka azali ko sala ko bondela nzambe na entraîne sauter à l'église n'entraîne surtout ensemble de Dieu ezali place oyo ba prophète ba vandaka oyo ezala ki bolam na tata nzambe pourquoi na ko partager na bino message oyo sikoyo lobi nazwa ki na botu na lali sikoyo na botu na lamuki sulubi le 21 na moi na lali sisu na moi na lali na moi nazali komona sisu kaka le même message na moni ancien moko d'église tozala ki na mboka Congo comme les alaki ancien Michel à Blavé. Donc, mbote nao ancien Michel soko kota la vidéo où nous allons na assemblée chrétienne abiso le messager bolimbisanga kuna na ma campagne. Siko lelo sus na lali na butu na moi message o yelinga lisusu. Lelo sus o to komi le 24 o na lali sus lelo na moi le 24 août 2022 bolimbisanga 2024 na lali sus na butu na moi o ezalaki siko na zusu message na moi na moni lisusu ancien o to zalaki na mboka Kongo ba nepende bele na moni asimbi bible ayepa nanga na bandi siko kote ko lakisa e ndenge nini na kati na église place bat na bat bavandaka place pasteur avandaka place ancien avandaka place apôtre avandaka place ba prophète bavandaka mbala moko yepa azu bible afungoli bible alobi ke no foto kene na église ngana buke zela na bongisa bana pote to kene na église mbala moko alobi pourquoi biso to salaka makambo oyo tokoma kolanda makambo oyo bima ya sika oyo kotia bakiti kuna na liboso ya chere to teaka te place bazali kotea mais il fallait to zonga na ndenge ya kala faut ko zonga na ndenge ya kala mutu moko te azana droit kotia ba chere kotia bakiti likolo ya chere pote batu bavanda kuna kaka mutu moko akovanda kuna mutu akotelema pote akene kotea loba na nzambe asilisi po kotea loba na nzambe azonga na kiti place assemblée nyonso te vandi na liboso ndenge bovandaka bovandi na liboso wana bino bansien bovandi na kiti ya bansien nzambe bakiti ya bansien bavandi bakiti ya bapote bavandi bakiti ya pasteur bavandi parce que na kati ya assemblée nyonso de Dieu il faut kozala na bansien il faut kozala parce que wana na kati na mulimo na mona bansien bazalaki wana ba apôtre bazalaki wana ba pasteur bazalaki wana e biso pe o to bengami ba sakoli bien ba sentinelle bien ba prophète to vanda kinde na entrée ya
principal place bato banda kokota oyo ezali bolamu na tata nzambe po te basali na nzambe bozonga ndenge nzambe alingi to bino bosala makambo oyo bozali ko nayebi te soki ewuti na mokili nini botie bakiti na bino kuna liboso chere wana oyo bobengaka chere ezali lieu sacré ce n'est pas n'importe qui amataka kuna na makolo na ye place bali kote eloba na nzambe wana ezali place batumbaka mbeka ya nzambe kotumba mbeka ya nzambe ezali nini kopasola liloba na nzambe komanyola liloba na nzambe po te esunga bana nzambe po te bana nzambe bolesa bana nzambe liloba na nzambe yango wana babenga yango chere place oyo pasteur ateyaka atelemaka po ateya place oyo apotre atelemaka po ateya place oyo mosakoli soki azwi message kuna na kati na liboso na portail mosakoli akoyeba komata kuna po te apesa na bana nzambe po te averti bana nzambe oyo ezalaki bolamu na tata nzambe tika ete nzambe molio mosantu asunga motu moko na moko mpe bana nzambe nyonso tu bosala ngai aide oyo bokomisa ngo pa basali na nzambe nyonso tu na mboka Congo pardon bayeba kozongisa église ndenge nzambe alingi etambola bayeba kozongisa baassemblée de Dieu ndenge nini fonctionnaka pasteur moko tatia kiti na likolo kuna likolo ya chere apôtre moko tavanda likolo ya chere pasteur moko tavanda likolo ya chere mo ba sentinelle o bino no surtout bino no to bobengami ba prophète bo banda parti alelo bo banda kotia ba kiti na bien bosa ba portail musala na bino ezali ba skengeli biso ba prophète to zali ba sentinelle avant na portail o message outie pa mokena likolo na se o apesi ngai na partager na bino peuple de Dieu na partager na bino bana na ye boka bolango pa basa na nzambe nyonso tu nzamba lingi to zongisa bonzambe na ye ya bosolo kundenge alingi totamba na kati na l'église bato bokotuninga mama Elaja bongo bato bayemba bavanda bato pe bayembaka bakovanda na bakiti lokola bandimi nyonso tu soki balingi bayembela nzambe bakovanda na groupe na bango batelemi kaka na groupe wana place bavandi bayembeli nzambe motu moko te botia ba instrument likolo na chere botia meloko moko te likolo na chere basali bato ya nzambe bato ya koyemba bavanda pe na groupe na bango mopanzi soki balingi bayembela nzambe batelemi na groupe na bango kuna batelemi bayembeli nzambe ekozala malamu oyo nyonso tu bokosala na kati na l'église na bino soki bolandi message oyo ngai napesaka message te ngai nazali sentinelle namoni nazwi epai ya mokili na likolo na se yango naye kopesa na bino libota na ye bana nzambe oyo bolandaka mama Elaja bopartage nga bavideo oyo bokomisa ndenge basali na nzambe nyonso tu et oyo musali na nzambe moko kotia tembe na message o kota na mabondeli tuna mokeli makamama oyo alobi eza ya solo be ya lokuta nzambe akelanga apesa biso musala o biso mibale oyo abenga biso na kati na bilangane akorepondre pe akoyeba kopesa wa réponse oyo ezalaki message na tata nzambe mpona bino bana na nzambe mpona bino basali na nzambe nyonso tu place bozwami éparpillé na monde entier tiki ete nzambe mokili na likolo na se nzambe na mavula nyonso abatela aprotéger moko na bino place bozwami bolingo na nzambe ebatela bino nzambe alingi bino mingi ndenge bozali me masumu oyo ezalaka na kati na biso bato yango nde nzambe alingi te nzambe alingi tosepare na masumu toboya masumu totalela ye tobanga tovanda toujours na sene makolo na ye aosala biso ya bolamu koleka molamu ti ete nzambe molio mosantu le révélateur des choses cachées ngai nabenga saint esprit le révélateur des choses cachées parce que alakisaka ngai makambo oyo natikala kokanisa meme mpa na kati na ngai ke ngai oyo motu oyo nakomona makambo bien nakoyeba vérité oyo nzambe wana abatela bino abomba bino bolingo na ye ekouvre bino ndenge moyo engengisaka na se na moyo oyo ezalaki ya bino mwana mosala na tata nzambe nakomba mama Elaja Nathalie mabota na bino natiki nzambe na bolingo aprotéger bino abomba bino abatela bino bye.